Salut, bonjour, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman mignonne, je vous dis toujours que vous servir, c'est notre devoir. Voilà pourquoi Toela Rabino toujours, Babiloko Oyo Bolingaka, Nakati ya chaîne Nabino B52, la mignonne officielle. Ce qui est à l'imbalano ya liboso, tokosenga na malili vous comprendre vraiment en tout cas ce que zambano ya liboso tokosenga na kaka o s'abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez et que ça la biso plaisir ya makasi. Et puis ce que zali mbala ya liboso en tout cas kobo sanate ko appuyer cloche ya notification pour que prochainement au raté ba publication na bisoté na kati ya chaîne. La famille Lelo na yeli biso lisusu belle vie qu'on dit la patronne. Na yebisaka biso toujours que na kati ya chaîne oyo toyaka kosalaka ba analyse ya ba théâtre na biso ya ba musique ya ba news oyo lekaka na mboka na biso RDC un peu partout dans le monde entier, je dis bien. Mais lelo na ye kolobela sur l'analyse ya film na biso o ewuti kosila na kati ya Belleville TV Le Monde. En tout cas film wana e enseigné batu mwa mingi na ba diapason mwa ebele. Mutu na mutu attiré leçon na ye tomoni suka ya Aziza ndenge nini Aziza suki totali tomoni ndenge nini Bobo asuki pour l'amour d'argent. Tomoni ndenge nini asuki tomoni pe ba parents ya Bobo ndenge nini basuki pourquoi parce que bazalaki ba parents oyo bazalaki vraiment na bolingo ya mwana bango te bazalaki beaucoup plus na bolingo ya mbongo papa na biso Pakaloui et puis ndeko na biso maman na biso 1050. En tout cas bazalaki na mwana ya mwasi ya mwana na bango o ezalaki Belleville qu'on dit azalaki wana vraiment elle était une femme au grand mot quoi ndenge baloba mwasi oyo aza mwasi penza, elle prenait soin de sa famille azwaki famille wana ka ndenge zalaka tango koti na libala famille ya mobali na yo bakomi famille na yo, donc elle faisait tout pour sa famille oyo eza famille ya mobali na ye Bobo. Mais tango ba parents ba monaki ke mwana na bango ayeli bango mwasi oyo aza na beaucoup plus d'argent basalaki nini ba écartaki Belleville et puis ba continuaki na ndeko na biso Milove oyo azalaki koteka ba drogue. Tomoni esika nini esukeli bango. La grande famille de B52 la mignonne officielle. Mais ce qui toke na ka ya ndeko na biso Aziza eza leçon moko oyo biso basi tokoki ko tirer, eza leçon moko ya makasi mwasi nyonso tout. Nous devons savoir que quand toi tu te maries avec un homme soki okomi na libala na yo et que mobali moko boye a honorer yo aye apesi mbongo na ye okomi mwasi na ye légitime, nous devons savoir que famille na yo malgré outa na famille wana, mais tout ce que tu feras il faut mobali na yo azalaka au courant ya makambo nyonso tu oyo kosala. Et puis charge ya famille na yo ndengo bandaki kozwa yango tangu ozalaki nanu na famille et kozala lisusu ndenge moko te ndenge okomi na ndako na yo ya libala et que soki ba possibilité ezo permettre lisusu te. Peut-être avant tu avais un qui avait beaucoup d'argent neti ndeko na biso Aziza azalaki na papa Serge azalaki na mbongo ebele, mais ayoko kutana na papa ale mutu moko ya ba strict mutu moko ya ba logique azape na makambo na ye. Mibali nyonso tute bazalaka ndenge moko, mibali nyonso tute ezalaka ayoko tala yo aye na sachet, mibali nyonso tute ezalaka oyoko tala ye apesi au transport $1000 $100 $500. Mobali na mobali mutu na mutu azana ba norme na ye, mutu na mutu azana ndenge na ye ya ko vivre ana ndenge na ye ya ko la makambo. Mais tomoni ke Aziza na kolanda conseil ya maman na ye na ndenga mabe parce que elle-même elle était consciente. Elle disait à sa maman non maman ngana de moi sa libala na de moi sa mutu comment kokoti na osona banzela wana. Mais malgré choc ya famille, choc ya maman bande ko pousser makasi qu'il faut ça la kaka boye bo solo la kana bino kaka bo ça la kana bino kaka boye to moni esika ndeko na biso Aziza asukeli na chaise roulante.
makolo ekatanie, elle ne peut plus rien faire a comme ce qu'on peut que dépendre na batu oyo babanda ki kotinda e mais ndenge toyebi ka le monde ka ndenge titre film ango lobi ke mokili eza kaka eza pasi ye ntango azalaki stand to kotelema na makolo na ye mibale elle faisait tout pour sa famille tomoni ke adiki même libala na ye mpona kokee kobima na likangu na ye pourquoi parce que azalaki na besoin à satisfaire na ba besoin ya famille na ye mais lelo oyo ye akomi na chaise roulante ekomi mama na ye moko akomoloba ne même ke nanga emoni na koli mokongo pasi nanani nanana donc nous devons savoir que soki tobali toyeba nini oyo tozosala ya malamu nini oyo tozosala pe eza malamu te et tant que une femme mariée et tant que une mère de famille et tant que en tout cas Belvie Kandi la patronne merci beaucoup félicitations na ba histoire ya histoire oyo ya kitoko oyeli biso na kati ya Belvie TV je crois que bato ebele bazwi ba leçon na bango na chaque partie ya ba film na biso mutu na mutu azui leçon na ye ya vie quoi yeah parce que tu dis que la poutine de l'écriture c'est Belvie Kandi tu dis qu'il bon ba trophée ba trophée ba sala nyon surtout au balingi mais Belvie Kandi c'est la poutine de l'écriture la grande famille de B52 nagoti kabiso tol mekakolanda moi parti o amukie moi morceau au côté Aziza azo lobela ba parents na ye azo pesa azo yebisa bango comment est-ce que vie na endenge komi lelo oyo et puis abonnez-vous massivement na B52 mignonne officielle ce que zalimba no ya liboso en tout cas nzamba lola a pambola bino bo s'abonner massivement partagez le lien to partager lien na biso en tout cas bo zala dessuité B52 ezawana po na bino voilà. La prochaine fois tokokuta na lisusu na kati ya B52 la mignonne officielle. Le numéro s'affiche là. Si vous avez des remarques, de suggestions, en tout cas, n'hésitez pas, contactez-nous. Maman Mignonne est là pour vous servir. Je l'ai toujours dit, c'est notre devoir. Bisous, Kuna. La famille n'a pas qu'on rappelle biso lisusu qui film na biso msusu zo banda likambo na mabele. Donc tous là déjà prêts, mobilisons-nous. Quand ndenge ezalaka film ntango ezobanda enyata mbala moko na kati ya Belvie TV je pense lelo déjà ezobanda lelo toza le 24 août 2023 voilà chaque yozawa ya solo kata soni te pe yo ndimi be yo o vana ndako leki nanga nde mobobe otala ka le na soni aza mobali te o ya kozwa pe mwasi musu ba moni pe na nzela ba sepeli na ye do yo za wana osali kindumba oki osali ba bêtise osali ba bêtise na kombo ya nzambe nzamba mukolo basakanaka na nzambe te on se moque pas de Dieu loka sanata ya grâce oyo nzamba frappaka te pomikosaka na ke retraite na retraite ba prolonger lisusu retraite joko zo sabiyenga na mobali musu mwana mama nanga asufri na kobimisa mbongo kobala yo famille no be exige ye papa mais asaleli ki mobali tia kokisi abali yo likolo na yo komo ke retraite na mibali musu ba ko sala retraite na hotel kuna ne bono sambela obone nzamba Kana mpoko ya kubuka nkete yango te mais yako simbe nano ngosani Aziza moni ngai na yebita ya maske yako simbe ole kisaiko na ya bandit ngo akandena sima amoni kamba yo vanda ki pa na mobile na yo mpa mobile na yo ngaka jwela yo mona musa boye ezamo ampasi mingi ukanyo ya kujonga uyu uti wapi mona na ngai afanda ani bana yote pona
Bongo mobali na ya boyo. Ah, bolingana ki pure meyele na pili. Pili kwa ngoyo te. Falo vanda bikuna. Kawe kujunga awa. Ngai pe makoke ya lite. Oluka. Oluka ndeni olesanga. Ndeni ozwanga en charge parce que na place okete. Alors on mérite bon hôtel. On mérite humiliation te. Est-ce que vraiment on a fait de pas là? Ngande na zamu na fait de pas là? Na fait de pas là mpo anini? Yo mtatinda ngana sa kindumba? Mungu atinda kio. Na bimaki pona liesa yo. Na bimaki libanda pona liesa famille na yo. Na liesa bino nyoso. Nga punda ti. Punda zwi shock. Boki pe shock ya punda. Sana ano velo na yesi kama wako maona ngai boye ko ya kubeba awa mutakufisa ngoma. Soko taki pe mi se ko gagner la tesote. E bongo ni nyamba. Ya boye. Yaka. Ya balawa. Merci. Boy. Jungisa ya basi. Wapi? Si mama be? Jungisa ye. Wapi? Zomsanga boye. Ya makoro atala yelungi atala boye makanga. Atala ba. Yo lobi boye azolo ba boye sika. Na biso zomsanga boye. Ah. Ya moski yompe bon. Janki tap. Balola esala boye. Nazolo ba boye. Hein? Yaka. Ya moski pe bajolo bana yote aboye. Elo ba ko boye. Ah tika nano. Ngama ni zabato mpaka basi. Nalobi boye. Sala boye. Hein? Boye, bala yango boye nazoloba. Hein? Ah, c'est quoi? Boye. Nazo. Ndenge obina zongisa boye. Boye. Ya yema kongo. Adiza. Yo yali monene. Na po yo yali nango. Nga mama no mokongo eseke. Falo vande pa na ale atie mobali. Ye pa atie monene akokumba yo. Akoyeba ba position nyonso. Dina nano te ya moski. Ah. Nalobi. Ah, boye mpe. Ejo tamba na kutamba te. Yo meka nano ko jungisa nano yo moko yenda. Jungisa yenda nano. Nalobi boye, zomsanga boye. Ta boye. Ah, boye. Omoni soki yo moko jo kumba. Yo tika maman. Yo zo déclarer. Yo tika nano awa. Maman, yo zo déclarer. Yo, tu as le kilo de déclarer. Hein? Tu n'as même pas honte. Sur la zabo et ça pour la nane. Sur la fin de qui tu es ça pour la nane. Tu as tout fait pour la négliger les balananga. Nazaki punda na yot. Combien de personnes ont fait ça dans le quoi? Bande ko logo tapatu par-ci par-là. Muta pesa ombote na village au logo tia yena ndako yo fan. Parce que punda mo azalaka yende muta lié sabango. Ngam na lié sibino, ngam na sali bino bozala. J'ai trouvé un mariage. Je pensais trouver la paix. Je suis allée comme une femme à Kekobala na Bali. Mais tu m'as suivi jusque là. Obimi singa na ndako nanga. Na mensonge. Qu'est-ce que tu m'as conseillé? D'aller trouver un homme ailleurs. Trouver un homme. Muto okut na tikaka o banda ko lié sabino loko landa bénéfice moko bolanda ki mbongo le bin non kende kuta na ye. Et puis les lots ont déclaré et les lots ont déclaré que nga na kilo oh mais ça na komi kilo bana ba memanga eza bino nde bozwa charge parce que na kilo oh na koko bimate na lukambo na futa ndako boza na kilo na komi na koko bimate na liesa bino na kokate na kilo na komi ngamo na koka komi zo en charge te. Alors c'est à vous de me prendre en charge bozwa en charge boko langa parce que nga la boko libino et c'est le moment au bino bozwa pe en charge boko langa na fan de le quoi bébé. Et là je viens de faire un grand besoin. Bosuko langa bolongo lango. Jungisa boye yo tika nano kiteza iskama ko osali. Lavez-moi. Et ce que vous savez, on est dans le parcours, on a un kit.
eso basani yango te nosango na basani bolela nosango partout Maria na mai. Maria Aziza pardon ko sa bongo te. Omani maman na ngai T'es malade. prenez soin de moi. Ebongi mama ite. Bongo nini zate? Oyo. Atala mai, atala makila, mais essentiel, prenez soin de moi. Nazoya. Najoya. Oh, la mignonne, bossy, la